Oui, balandia FM TV Fondation Maloua, que Dieu vous bénisse. Nzambe wa pesi biso mokolo kitoko lelo tokutani. Vraiment, ezali lelo li baku malam. Ndeko nanga tozolo bela lelo makambo etali lingomba na ekolo mokili. Ndeko nanga nangina beta sete na mutu nyosa kupianga matoi ayoka eloko nini nangina loba awa. Awa nazoko loba na église te, nazolo bela take être humain. O nyosa benga mekela mwa Nzambe aye na mokili. O mata o kita na landanga bien eza na jour moko okotia mutu na se oyo bakukunda yo okei soki batu bakozala place okokufa bakozwa en charge soki okufa na liwa accident soki okozala na mai soki wapi kote nini etalinga te meyeba ke un jour okolongwa soki pe kozala fin du monde lokwa balobaki okukuta o surprise tokoyeba vérité na nsima po tosi toya o mata okita tokomona ngo baoyo bazalaka kala yo moko oyebi memba musicien mokili bazalaka bayemba banzembo ti ya liwa lelo bazasu te bakenda place oyo nanga toyokaka toyebi pe tokokendaka un jour tango batiaka bino liloba na Nzambe bozwaka ngo pete meza sérieux ndeko nanga bomengo moko te ya mokili ebetso libaku oboya Nzambe mpona mokili un jour okotika ngo tout est vanité na tala masolo ya bato baya vanga barenya na mokili batika basango na histoire ti lelo na monde basakisaka badocumentaire batiaka bakombo na bango mpo basalaka makambo eleka kitoko na mokili lelo yo makambo basala atetika lokumu na mokili po mokili ezala avancé soki bapiaka kondima na bango na Nzambe te babongola mitema te je vous dis avec vérité tout est vanité bakendi felo ya ofele nalobaka chaque fois esengo nini na ya mokili bakabilanga nyonso mena tika kolo mokili na boya ye po mokili pesa nga raison na onga na linga kiao lokumu ninga na kozana ngo atana so banda ku 30 bato betenga maboko milliardaire na sali nyonso mokili kumisinga epebisinga na ebite ata banzinzi ba ebinga ata banyama ba ebinga mais soki na pia Nzambe confiance te na zo biso vérité 0 sur 100 comment na moni muta mbongo asomba banda ku 10 30 mukola kufa ka ya liboso ba eloko ya liboso bakenda kolwele salle de fête comment banda ku yemo ko asomba bako kunda ata na sima moko te comment simiti cercueil ya muta mbongo bachaka ngo mibale te po mema ba bien po alekaki mingi emema iti kuna yo moko mobomi nzoto yo moko moluki mbongo sombi bandako mukolo kolongwa na mukili bao bakontamaki te bamonaki pasi te bakomi kosaka nango koteka misusu kuto kamwe donc balie bomengo oyo ozalaki nango okebi te na mwasi na bana na yo balie kutango te babengani bango azalaki ya na biso leki na biso noko nde nazo biso conseil moko ndeko nanga pourquoi alobi boy po na moni ebele likolo ya mikolo bakomportema basala Nzambe ndenge ezobetisa bandimi ebele mabaku bapanzi yango sango ekomi sije batu mususu balemba kosambela po nini mosala Nzambe lokola monani mutakala nga na nongo église non ndeko nazozongela koboya Nzambe te pona mosali ya Nzambe moko apengwi parmi 1000 ezaka moko ebele basa ya bien ndeko nanga kopengwa na epe betso di bakute po masumu asika na mo pona mosala ya Nzambe za yango te ba masumu nga na yebi ebele kolekeza combien ndeko nanga okoki kozongela pe yo zokanga na suma muninga ndenga pengwa kilobi tanto lelo se repentira bongoli mutema Nzambe azongisi ye mais yebango peza na masumu mususu po simba bien faut publier na miso ya batu o témoigner po batu bayoka bandima ngane bi basala Nzambe mususu ya kala bazalaki soki te erreur comme il y a pengwi akosala 3 mois le karsu na cher te yakate et puis mukolo koleka n'église po te yazo publier ngo yemoko noir sur blanc so beta lisone lokwa mutu mususu pour se dévoiler batu ba mona et ya solo nde comme ça comme libre conscience ne comme bien Nzamba continuer na yi mais bino bo pengwi na tongo na poko bokosi ko bongisa mateus bo bandeli yango na lobaka chaque fois banzembo to ebaka ba couple buloba o ezalaka na bisika malonga te comment il leza kana succès koleka bino bo sali yango partout wapi bolingi ba clip minene lokwa ba musicien mokili faut pona mbetu moko lokumu faut pona ba nini moko boepe batu ba banga soko dimneka volume otiki image ya pambo mona pena ba nzembo a mondain. Et là, tu lis modèle tout, malgré tout, la Bible, là, tu as bien tout. Oui, là, tu as bien, et ça n'a l'air, oyo, oza, les, oza, nanda, kuna, batuno, ba, pour mon temps, ou assemble, l'ensemble, zo, vivre, bonheur, ensemble. Mais n'a l'air, rosel, le logo, tenga, mi, ensemble, faut en humilité, mo, beloko, ande, basango, bazalaka. Ou mon basango, te. Hein? Malgré tout, benga, rapongo, ba, mabe. Tala sango, et lamba, qui toko, sango, zakaka, Boubou Maria, to, Boubou à Jésus. Tala sapato, sango, zakaka, sandal. La voiture est kaka VW. Est-ce que doublera pas doté et doublaka? Bino basel Nzamba lelo. Pourquoi même mes parents sont na bozana ngote? Borotel me libosa bandimi fu bandimi babanga kabino lokwa ba musicien lokwa ba député. Bozo pari ya mukili bokotsa na église. Borofa na église bozo tsa makamutuka yo. Na lobaki yango aw. Bo étouffer ba grâce ya ba jeune balinga ko matate kaka bino.
baloba boye moi je suis doyen baloba be ngana nzambe to kutanaki nzamba kutanaki na yo mais avant yo pe bazalaka bateyaka soko beti tolo ko umena nzambe bongo ba Abraham ba Isaac ba Moïse ba koloba nini ngana moni seke na lola kicha lola boko welela ngana travaki troko leka yo non yango na loba kiao ngana bongola motema pona ko mona zoko mate na bongola ka motema pona kota lola na tsambela nzambe pona nginda te na loba kango pe vrai original nzambe bikati nanga na bongola motema pona moni mama sumu na salaki nanga ezela mukeza ya beleme tungisa nga na mona difficulté afina ngande ezoke nenga bite na kabela nzambe motema po vieux eza mabe na kota na église na prier pona kota lola na contre vase mare na tikalaka wana ochola oseka ezwa temps na yeba nzambe na bomengo te na zanga na chola yo wololanga menzama mona kina za vrai lelo komisinga oya komisi tozokini ndepe na zalaka ondi mondi matema fu ngakolonga na ebinga mukola suka to kuta ngana za mosala nzambe friance te po ba mona ngana ba mona ngana za na nzambe fona kamwa na anglais na tei na français na kamwa na anglais na sali prier na portugais be friance zanga mutuna makolo pa mona goza danger non mamu kemo ko sengi prochette mamu ko sengi nini na boy teza na ngota mtube ndenge na zolo bakaka yo moko ba kombo 6 po ba bengo pasteur sali nini elongo koma dadi pona miko lembisa kama kamutuche koma na kibondumba na kati kibombande ya na zolo ba makambo za mike ndeko nanga na yoka ki misusu église pasteur pona oncheza la malam ifasu ko la bana basi ne ba cantine na mona ko na ba pays moko boy na Afrika pourquoi biloko boy mwana mwasi ozoluka basukolo nzoto pona libala eza kitoko tende bandumba tu babala libala eza comportement kopona mibala loyenge teka soka kitimutuka na mbongo ndo landiye linga mobalo nzamba tuti na motema na ba critère lingaka nano chaque mutazana bagwa lingaka soko lingaka ya miketi linga ya mike soki ya minene ya mikuse milai mais binote ozaka na souci lokola banzala ngo komi partout na bandako so monika mobala tangi mbongo alinga tanga na tongo tobala na poko na kimanzala soko kiminza loke libala après avoir kolia ko tondo komana ke yete mona linga ki osaba bêtise ba ko fingo moi c'est impidi ki pa manzo ko linga ke na vérité te soko za mobali ba posa nzote tungisa ote okomi na moma ko bala te tika mwana mwasi ya batu liko bandumba za na bango soko kezo mwasi ya batu chezem batu bakanti ko linge ba ko tikela oye okomona kaka après avoir ko vana na ti komona ena linga ki yete saki ba posa nzote oko sele makam abanga mère na bisote pecho c'est impoli talaboy ba dégâts tout ozolo ba bino pe bato bolingi facilité nzamba pesi o makasi ozobela te luka elongi na moi kende na luka lipa zo mombongo teka kende ko pibeta shai koma otiki vino obolinga ko luka teka na kepa prophète talanga bolingi ko mituna lokwa bato baki mituna na mbikudi prophète vino ngi komi na niveau nini na komi wapi ponza mbasala fo nini non wani komi facilité ko tsama vwanga ya ngombe bokoti tina banzela mulili bobimina bambwa nazo ba vérité na ba passer ko luka ka lokumwe mata bo shongo bo sombi mapamboli boke ko kosa bato bakoma ba vegle po bala mukana ba cercueil ba loyenga na tout comment niveau nzamba tielo zo ngo doubler olamuki na tongo mosala nzambe kingani na poko komi kingani na butu kingani yo mutu moko linga ba titre so ba bengisi bato ngande mutu a train non mutu mosala nzamba bata maka vrai mosala nzamba wela lokumu te mosala nzamba wela ka titre te nzambe nda tombolaka bolingi baloyenge kombele basala nzambe o bazati lelo batera na babisi bazana ba ministère moko ya seme ba umela ko le kabino yo ngati boleki ba na grâce non nzambe soka yebani sezaka mawana ye tala mususu bino ba oyo nzambe yebani si bino komi sija lipamboli te mais ya litue ko bebisa musala nzambe so nzamba tombola ki yote nzamba tikanga nzamba tomboli yo mwa lipo monaka ozana bandi musu bafutela ko ndako mutu ko tambola to bakabela yo oroba ke nzambe merci na suki ana ba voyage beta tami bale misat non pona ko likole ka baninga lokabo otia na TV komi ba concurrence ki ya wapi allez tane ba bombe bimi boke osela ba bêtise boke ko babasi o ba bala po ba puye bino bokomo bima na bango bokomi na balwenge sanga mutuna makolo likola boyena botamboli mitakala likola boyena ngana koma boyeta lelo bobebisi ministère bokomi ko ndaba na bitana lo banini bokomi ko bima mibali na mibali ndeko nanga musali ya nzambe bozo saka na sacerdoce royal ndeko nanga nazo ba vérité uza kufa bato webike ezolekelanga musali ya nzambe bakomi ko mona bino pepele partout kutu nebi ba responsable ya pays na charge ba pièce ya ministère moko gérer akosala subu zoba te marqué to bongola motema ta ba te na niveau na komeleli so ba kutinga na kinduma na quartier boy na boy autorité na ngoko zala ba foué marqué to bongola motema ta sa mutamasumu ma pesi fi na respect yo mutoza na nzambe o ba tutu bazo compter ke na nzela na onde ba komona lobiko ba kota lola après avoir ko tomba motei ba to yembi ba yoki o koti na bêtise na JGT pour na masumu na nga même comme ça faut ça la faut checker ndeko na ngai pourquoi boye bozo luka nini yango moni na sobaka chaque fois pourquoi en tout cas soko moni mosala nzambe asa soifé d'argent keba na ye soko moni mosala nzambe nika makamba ba titre en tout cas keba na ye nazo ba polele boza suna nzambe te
ou bien comme le quoi ba Saoul ba boaki bino ou bien ndenge nini comment bokabi ministère nzambe likola ba tumoko ba individu bato ba kana église faut ba banga nde bino pour se représenter kolo mukini est-ce que dit que tout le monde a pambola mina nzambe ba nzambe pambolinga mutota kotinda kwa nganga soki simba zimbo ba nzambe nda sali poso nzambe permettre ki peut-être ngabela liboma mais tant wa ruta no pasteur ora banga yo ndo ko banga mutaye na mbongo o pese ki jalo kumu mabe o bande so mabe tant okabelo mamutuka ndaku moi je voiture mbongali e yindi okomi bilobalo bana tongo omoni jema beni tu vois okomi ka soko omoni okata même prédication pona ye ko poneke ba kicha lokumu ndire mutabali n'église bala chango liputa par rapport à quoi ndeko nanga bo komi na basesi be pona nini bino batinde mina nzambe botala uza makamba nani Geazi makamba kutana kana ngo Geazi député akala ministre akala akindaka kobika batini kaka suko na mai soki 7 fois tango ayaka musanza mbabite kende na yo Geazi likola lokoso atali muta politique oboya mbongo na iba to pesa mbongo ebele alandina ko bata mlabi batindinga tango azwaka abela kalep combien boza lelo ba Geazi na église ba titulaire na ba second ba Geazi bo tondi pona ko senga ka mbongo en loko msubolo bakate boko sali kamukana komba nzambe nzoka nzamba tindi yote or basala nzamba kala soki insidi elobite akobima te akosala 4 mois bima kate bozo tuni mosala nzamba kenda wapi nzamba yebisi yete yango fandinye soki pe moyen te continuer kana séminaire ndeko salaka kumoko la pona ko senga batumbongo bandi jemadi lelo ko sala moi oyo balobi boy batu so pesa mato pona ko yoka nzamba lobi nzoka ndelo kuta ba posa na oyo telemi pona ko kosa baninga oli ya mbongo na komba kolo mukili est-ce que ko pono nzamba ponyo sa musaine ndame mingambo ndeko nanga pourquoi bozo sala boye après avoir causé tout ozo mona te ke simoko lembo kufa omoni mukilo ko yana ngo précété ba ya avant yo ba na lokoso basuka na viso ko lingo réussir tambula malembe suka na limite ndelo bachela yo oko double nzamba lobate yemoka loba même suka mutu ne za compter comment zo représenter nzambe moza agiter na bomengo bata mukili non nzamba ko pesa o $10 mais ya kimia o ele ki bato basimba $100 ko luka concurrence te suka na ndelo limite na yo netinga na yalo kwa busho adam so iba changa na suka naza na suka tino kokota dam na kusunga ba o bakangami na coin babima na trou so pe bachenga liboso naza pona défendre bato akati na kokende na liami lokwa victime baninga be kokota dam to ganse équipe est-ce que na ba famille ba tutu banuna o mona musasa ka yaya akufa tole kakenda choix vie o mona mutu muso atanga bochala ke motema nzamba bendi o bo mona ka fa unité tina te awumisiye ndenge sama kama nzambe obo chaki motema kola ki bien azu mobana malonga te o akola ki ndumba neti bololi abali na alliance nazo pesa ba piste clé na lo baka pona ko dénigrer ton ko kumisa te na favoriser ka mutu to mukiliza la l'aise botika ko te batu ya pressé o moni tso bonga te na ne o ozana ba lien o ko initier famba wa ina famille na ye ngamu susu na sana ba 10 ba 15 ans église na mona lipambolité na yoka maloba o chola ngate na boyaka mutu te na yeba ke na bongola motema pona nzambe na zako kende kaka tina ndenge nzambe pa minga na manzela mimi tu komia ngana weli sakate ya omoni na saka jité na rien mutu pa lengi sakangate na tel ko kwa kizengi me na za onga na za na ebi kolo mukinanga ndenge to za simbi te mafunga kolo nga nebi ke na fursa kana suki awa na sala nini faut tambola ne kenge makamna za usabino bo lingi ba titre ba lokumu ba lofundu non mutu alo fundu azaka toujours na via mabe comment mosali ya nzambe oyo azokene na côté ya batu orgueilleux aucun na place oyo bembe matanga yo mosali na nzambe azali akufaki batutu baye wana ba chrétien mais yo wasi ne ba garde ko ba ko panza batu mais bazo panza ka ba frère pour ba susu frère mais à quoi sert ndeko nanga biloko msubo talaka ko comment so ko créer supériorité libosa batu ko chaka ba mona yo pourquoi bolingi humilité te kolo mukila sala bata sukola bango makolo bozane loko te boyoka mutazuma mbongo te ko landela ka ler nyos kotini kele makamoko ya ko bangisa poka kalanda bina pesa pina maboko piye batuti wapi ana lubi na bima be tala botambo na bosembo bobanga nzambe ndeko nanga tout est vanité bomani simaliwa makambo eza minene ndeko nanga oya motei okosamba fois 30 koleka civil nazoma na bino vérité bonduire batu belle erreur o nzambe ebisa inga yoko bonga azu apesi akenda zeli anolo baki eleki nzamba kosi eto malobanisa ki audace me batinda ki yote pourquoi boy yebisaka mutu kanga mutema kanga mana nzambe lipambole ko utana ye yo persévérer lukande lola ko vansa maboko te bima lukambongo po sako bima na tongo lipe ko yate oya bima kana pokwa oya teka kateka so kanyi maboko fandilo ko ke repos okozaka ne loko te tili wa pokoza kwa goigoi bima chelo ngina moy tous les copes za cop ko bonga nyose utaka na dikute musoko bandana 1 franc 10 fois zo matamale malembe cha komi na rond-point ope bakutana ngo brisque gloire à Dieu vie za bongo
okoza na mbongo ebele okufi avant okoza na mbongo te onuni okoza na chance ndako na pesa ba piste tout clé botika koponaka bandimi mosali ya nzambe aza lokola docteur ata baye na liboma kotala kotuna ata zole liboma wapi wana eza makambo akisa nsima na ndenge na ye antake moto aye na fièvre beta ye tonga abika azonga fulu ya yo nini boni boyeko otie mondimi mal à l'aise comme yo mwana macho boti bana 4 na msa mobali etali yo conjoncture apasi avine ememi ye aye kosambela nde teke mama na nga tokutana mibali 4 bakosa yo ekufeli te zongela nzambe ezala korégénéré yo okozonga mwasi moko kozongisa bacomportement ya bien sa lokolo bota te tinda bana bacongé bimaka sikoyo okende okomona kosasu libala kimia okutana mobali moko alinga kutu bana nokoleka bana oyo moka boti c'est ça la prédication na bino ya division ya kochola ya kotonga ya kolakisaka bavantardisme na bino na bachere tu vois moi bozaka na faute iteka ngai nga na ndimaka mabe na nga naza challenger nakolaki yendi lokola liputa kizobazoba yeba nakakona ngo te soko sakana longwe parti na ngetika lidusu sakana yo mboka nazoba no ba vérité bino tukaka lix omoni nga non kolo mukili ayaka zanga ndaka kulala Jésus alalaka pa bandimi tia zonga mukili ezaki ya bango nazoba no polele hein oyebi kolelo kwa kila ko ne pasi faut ça lokwa kolo mukili bino ndebo ponaka bato babikaka no pina na église mais jamais mutu vrai pasteur ko pona bandimi oye yaka sambela tingama ngana kolo bateke moni bino bopesa kateka kote non na ko bandeka ndeko nanga soko lingyo pambola mozui pesa kama bonza ponza mba griller koko malobi eza petete tolo bango chaque fois côté ya kamondimi il faut faire comprendre bandimi ke offrande la xini offrande eza kaka ndengo komi lelo tala baninga ba accident ba sali na nzelo yo lekaka tala ajo komi nango eza kolia na malamu te eza mawanzambe tala chance ozu ya kosala musala ba rotu ba forcer va yo babima piaker yo no opportunité nzambo komi mutu tala yo bali eza grâce tala yo boti ça césarien ou bien na césarien mais nzamba sali oza biloko wana tunde mutu faut tala te so na okima ko banzambe fona piata mabunza mais binotin kaka non faut mwana kolobisa batu na makasi non ndeko nanga bote ya batu babanga nzambe botika kolakisa ba boyebi na cher koma bandimi bazana niveau moko primaire ya koyoka mateya mozo bisa mama solo minene ba archange ba rotation de babel tu vas rotakaragran wana yango te wana betela ba collègue na obayebi nzambe na kuku pa mona su grandeur nzambe za munene mais liboso batu te ya bantu bayi banzambe batu baza ko bana ya gardien ko betela ba na primaire cours université te makitu ba mimaka biki mais différent ona zolo ba ndebo yoka koyoka kama be ya mutu te na pasi na ye o ndumba moyibi assassin etali yo te biso tu to uta na masumu mutu mala makoya na lola zate biso tu to lekana biyo manzamba lokota biso alors yo ndo bima supérieur ya batu neti yo kama centre moko koleka même kolo mukili jamais buruki ko cholo baka batu trop pourquoi ti lelo sakane pa na bino na baja 40 ans est-ce que ya ko linga sala pa na bango eza conjoncture la vie wana matia ndeko te ya batu po bima nani yo longaka na 12 14 ans chance no eza yanga te ndeko nanga boye ba ko te ya ko bokumisi matia nini oh beaucoup si matière loko eloko mo uti no pa na o créer ka bolo ba po de niba msusu yo mona yo danser na excès de côté ka liboso ba tu ko pesa ka yo mo fantardisme no so bimaka na ba fille ya baninga pour excès pour moi sina pour moi je suis comme le mbal ka il est bien ngo bande bo mwana saka na grâce mama abomi di bara palando non ngaso na temi liboso ba bima ridicule pour pesa bango porta pour rôle no yango wana na ye pona pesa ba tu vie et pas nanga faute zela ka te na ko pesa faute ne bembe o azo tala za na faute te za berere masumu na sine bino mbana mbaliza kwa makokoto aloso soki siki na nzungu balongola na balutu te okubebisa balutu bomi nzungu yaka nde na mai sopa tika ngwata 3 heures du temps tinda ta mwana muke soka bendi na misapi kolanda maloko atapi ometeke longa na facilité pourquoi te ya mutu tika nzambe na kuseme malamu kati na ye bino kote moko ya kokwata ya invocation boko kimisa bandimi ndenge nini ndeko nanga ana loba vrai privilège ozwa komona ngote nzambe lingi kolika baninga non nzambe ninga kaboyete o asali masumu boka ende mawa na bino ba msusu ba musicien ba apengwi non yo sanga lisumu akoyi na piège jouer le mal mutakali boso mona yango wana nga chaque jour na mona mitakala so na otamba na nzambe ni bana baseka ba osuka libanda déjà za mitakala ko lisa mona makanisi bambela ngo ezala komona ke nunipe jouer le mal boni bino boy wazana matoi en vraiment que Dieu vous bénisse dans les labino à tous na FM TV Fondation Maloua car ndenge tolobaka nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre vraiment ndeko nanga ko betsa maliba kute yo mtozo chola matobo na boy condition to kuti yo linga nzambe ende base numéro 1 pia confiance na nzambe ko chola mane zaka maya moto mukole ko changer ba ko changer langage avec Jésus tout est possible église au semble ko changer te oza la musulman qui soni ki to di nan to za na nzambe to kuta na examen d'état na suka nana likina ina nani
biso toabikela mwa nzambe. Où est le mal? Vraiment, numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112. Que Dieu vous bénisse.